Katuka Afilika reparive monogachet Diditira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe. Wanelo beso de l'humanité. Modo ya made. Accident moko euti kosalama kaka mokolo ya fête ya bamoure le 14 février na virage oyo ezwami mosika te na po ya lukala oyo eseparaka lukala na Kimpese esalaki pasi komona 2 camions moko euteki kote ya lukala mosusu kote ya Kimpese bango bayebaki kotutana pe moko liboso nyonso epanzani mosusu ekei kose retrouver na lubuaku oyo kokamua. Selo batemwa oyo bazalaki sur place bango balobi ezalaki excès de vitesse ya le 2 camions kotala ete mbula ebandaki kobeta esengaki batambola na façon moko ya kala ingangu kala technique po prince ekomaka musilu na pont wana nazomata pont mbala moko namoni voiture wana ya bleu tosali na ekueyi dès que ça n'est croisement à 30 mètres kaka boye na yoki na sima la tournée na tel les mêmes voitures que ça na croisement mais au juste ligne na continuer à voir na moto na mbula wana na komi pe awa na signalé na village bango bakei na komi na ndaku na longoli koli nde na zoni na kete ala ke ezalaki de camion sekoni moko ezalaki na se bat bakufi moko nde complice ya sini sala na magasin complice livreur ya carburant yende azishoka makasi azalaki ala grenade nani susu bon na bakilia mosusu oyo deja babimisaki na kute deja bavandi na mabele bango nde namoni tomatisaki bango tuka kokufa mpenza namona eka moto azalaki na shoka makasi oyo bato bazolelaki akufi mais akufaki nanu te abandaki kopema nanu yango tomatisaki ye mbango na kechi pida mbula ezomoka fo roule mpenza malembe parce que mpepe wana na mai ata oza na essuie glace esalaka mbrima kaka donc fo kotambola na malembe na oyo baboye mawa kaka na papa oyo po papa wana alati mashina na pembe mokandeyo auti komataka place wana biso tozalaki auti komatela wana alingaki kutu amatane na nsima ye chauffeur ayebisi yeke yaka na liboso sikoyo koya na liboso nzoka koya na liboso boye papa bato aye kozwa shok do ezopesanga mawa fort nde naza do regle fort bakisi boye nga nazali ancien routier na nzela oyo namoni makadami oyo esike banda awa nazamba presse na mboka bazilela nayebi makadami oke soki mbula ezonoka kuluka ko accéléré telingana komaka na ba 80 ba 120 à l'heure tango landeli yango soko simbi frein na yo en tout cas olinga te okubwaka soki na zamba te osekonie so moninga na yo conseil gratuit nazo pesa na bandeko ba chauffeur batikala parce que biso tokomona biso bapatronne conseil gratuit soki mbula ezonoka bayeba kose contrôler barulaka balanda kone la route pe bayeba vitesse nini korula na ona ta mbula ezonoka parce que soki balani ba conseil na biso te donc tout à tout moment à partir quand il y a pont ya sinou pour mon antaka toujours le nombre des accidents et vous allez ko bakisama mikolonyos kana parti wana baboni menga passer vide le chauffeur mais masakani tenzela menambela baboni baindika ba parti na déjà pas yebela kanzela mbula et comme presque comme muselu alors mayele chauffeur parce que lui tout est mystique pas accident kufi libela okei le chauffeur mama masanga mela badringe bena nzela mbula tout ça c'est pas bien. Ya malamu ezali ete batu bakufi te mais moko azali na situation ya grave pe bamemi ye mbangu na hôpital ya ime po na basoin esali pasi komona ete lelo mokolo Saint-Valentin bamisusu bazose retrouver na baba mais bamisusu pe bakoti ba hôpitaux pona kozanga kuyeba oyo mawa macho eza mabe makasi. Katuka Afilika reparive monogachet Diditira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe.
de limani